apport na eza nini kisonge songi yebi combien de journalistes ya mibali ba chroniquer o ba tangisa ba benga ba songi batangela ngako ba komo mususu avant qu'on ait une émission babi neti na kotanga non yo tanga te menga na opisa babengi nga bisinga s'il te plaît babi bano tanga wala so baba master nga na olinga kate kuna respect na nga poza te to vana na ba musika moko neti yekoto bona kotanga ta ba chaîne o continue kaka neti ça kasi bat bo comprendre que eza yebo tanga no ko neti Vincent Chibis to se perni makasi mais na regretter a comme kotamboy neti Frank Stemma to se perni makasi mais a comme ko ça yendenga za kamayele est-ce que ko te permettre pena nani afinga mutubo nyoso ozaki pacifique ozaki na Karine Mokonzi ozaki pacifique onda ko linga ça la vidéo na komba ba avec tout le respect que je vous dois avec tout le respect na ba invité so batali biso partout dans le monde bato tangia ba master nanga ils ont quoi ba trahir Michael Kamba place nga na za na hotel melango boyango dans Arana Karine Mokonzi to Stefan Aye apesi bambote sikaza tu vois mais natika la publicité so na ngi ça ba live nenda sa romana kena sima caméra tu vois nga ba teke pour que na créer charisme te pour na pesa position parce que Karine a na position ya bato OK so ba moni na ye mutu na biso so ba moni yo na mu côté mususu ba mo côté mususu ba to ampe ba yinyo mbala moko mais na za rappel na Gloro Langi tu vois avant d'après une petite sœur na fifi si watu vanda kutuboye na se na batoni koko kuntu ala mon ami toni koko kuntu ala donc to vanda besoin de parler il faut que ba ko apaiser et c'est quand ba li sanga faut te sanga te ko salema muto asengaka muto azaka na esprit ya paix muto azaka na esprit ya maturité muto azaka na esprit ya komikitisa asala un succès makasité prévané exemple typique premier ministre le plus pauvre c'est Patrick Semeli Lumumba le premier ministre le plus pauvre Patrick Semeli Lumumba mais le akufa pauvre par rapport au ministre mais premier ministre le plus riche au balimbongo ya mboka na lobaka yango matata ponyo alimbongo mboka na ko sakana te mais historiquement le premier ministre au batanga o ba célébaka ezali donc pendant na ngalo banoni ah yo la mbinga o inde na makanisi tongo yo yaki elora liboso to le boso TV na bisa kioni o ngala boyaki polémique te tout ça la masolo mo eza correct pourquoi na ça tout bon mais yo ebi keza ba quand même so baba ya tuna yemo mto ebi so ba journaliste to l'invité tuna ngabwe tuna ngabwe parlant na honta ça PPK ya yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il pas avec koloba même na miko na biso batala lelo to lingi susu te ba Rwanda te ba nini te banani te metala lelo soit ndenge to ka ki bato IDPS bazalo bake Robert Azali étranger ndé bato IDPS ba vidéo azali tu vois lelo ba quoi metala lelo il faut comprendre là que ça qui journaliste à au milieu du village ça nous servi pour expliquer pe batunayo population so moni monde na biso ndenge Kevin le Kecholo barabota ta la vie na se kendabo e yo boya ngo ngande to linga musomo Jess Kavulo ba on so pe ba bande ko la biso tu vois on va expliquer dans autre vidéo que vous postez que Kenda qui libana ma so me ko ba na pesi une autre défi tant yo ke Dubai eza pona sengo na yo eza pona ba vision na yo mais ndo ba teke pona yo même sona moto ke Dubai à ça l'affaire à quoi il et simbité maintenant mutu na kindara nzela ba faire maintenant kuna boye ba makala ba sac makali na ba camion atana bombo na ngali ko camion te mena ebika ki na liste na nombre combien de cahiers ya sac ya ki bon côté wateka combien bon kuna na kwa kinga sa wateka combien puis boye bon ça va tuna na marché ya lingo wala to ke na ngapina sala ba kopa to ke na nguna na rompo ngaba ouais bon so kuna sac eza 28000 changuna 26000 na ngote pour ani exemple yo bi mambo kota musique bat bayebi ke Karine Mokonzi na Gloro Langi basolola te on bat bayebi ke Karine Mokonzi a fifi sur zera ba etesen est-ce que ngana fana ndako Karine Mokonzi est-ce que moi on a publié on a TV parce que c'est ma petite sœur tu vas ni peut-être ça s'il te plaît allez-y hypocrisie non le baté non parce que exemple Nathalie Sonde mo ki les 50 je vous en prie
Moussala bien sûr tout ça on prend le Cambongo pour que tout vive parce que ma famille bana bazali et puis biso mon pays pour que tout ça la paix bien tu vois attention pour la tama maïbo excusez-moi et puis pour nous se déplacer na ya pe place yo zali ya pe place il faut carburant ko isanga pe botatala et moi yo le binga pe non nganda bien que tout ça là bon mais tout ça là vraiment té pour na parce que tu as déjà intérêt premièrement complexe et côté pour un numéro tout le monde on a un musicien à biso ma chroniqueur nous sommes à TV na Kinshasa au Baolanda pour intérêt les hommes même la politique il y a vraiment aussi ma touche et moi je pense que TV et la radio tu sais ce qui déjà radio et côté la batuti na ba taxi ba bayo que boss côté pas contre pas la biso o ka emete a bengité prête pas talo ma comprendre que moi non ça musa malam petit au grand frère au monsieur ça musa malam mobola musenga ba esenga ba avocat bola moto komika kangoka na papier omiche singala kingo kufi to bakuti okufi mo komika la vérité vérité to okomia na likasa ato komioka na SMS otindela ika mutu moko esili monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci... Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Capitale de la République démocratique du Congo, vous nous suivez partout dans le monde à travers www.congotempérature.tv.com. Question de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous sommes toujours là, cette grande équipe de Congo Température, toujours motivée, toujours prête à vous servir. Mais avant tout, laissez-moi dire un grand merci déjà à cette grande équipe. Shadrach Marayou, le papa d'histoire à la presse des vies. Je n'oublie pas Kenzo à la régie finale. Pourquoi pas dire un grand merci déjà à madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Je n'oublie pas madame Mirador Ngabou, la présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre. Là, je vois depuis Paris et tous les membres de l'association Mirador. L'espoir fait vivre depuis Paris, je n'oublie pas Igor Mitou, sans oublier Richie Kapinda, R9, big salutation à vous. Voilà, pour parler de l'actualité aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'analyser les faits, nous allons essayer d'analyser le langage, les propos, et bref, de quoi analyser, et Makambonyo sur Talibongo, et actualité culturelle, donc nous sommes sur Langbongo, Namoko, il y a un confrère, c'est un aîné, Namoussalo, lui c'est Julien Boutalatala, les patrons de Tala Lelo, nous avons eu un peu sur la masolo, il y a actualité tout sur la musique, tout sur la. En tout cas, nous allons essayer un peu du méli-mélo, tout ça, pour nous observer, par sa manière de faire les choses, par sa manière d'analyser, de voir les choses. C'est pourquoi nous l'avons choisi aujourd'hui comme invité pour votre plaisir. Julien Boutalatala, bonjour. Le Sako. Bonne nuit. Ngolo sur Ngolo, grâce sur grâce. Tala Lelo. Tala Lelo, tout est bien, tout va bien, tout est grâce. Et puis tout est accompli. Tout est accompli. Ndena lobaka. Ndengo lobaka. Et puis ndenge pe lobama ndenge komama. Voilà Lelo nangito mekampe parce que par votre manière de analyser Romona Makambo et on te se plaît par rapport à ces jeunes habitués analyse à Lelo, nous allons inviter spécial habitué surtout pour na batunyo sur balinaka Julien Boutalatala. Merci beaucoup Talaka ka vraiment invité Bazalaki Belé puis ba chroniqueur. Bazalaki Belé. Boponi les combattants de la presse congolaise Boutalatala Lelo Boponi Pambate parce que bien Moboyebi. Merci beaucoup na Congo Température. Na patron ou patron nango madame Rosette Lafleur. OK, madame Rosette Lafleur. Les combattants de la presse appellent sur moté parce que Congo Température pesa parmi la chaîne ba travaillera le tinga vraiment. On a profité dans lancer un message maman na Congo Température bon moko toujours ko bana na patronne na coordonnateur et puis côté technique la réalisation na ba kamamba journaliste tout bino tout boza bon moko même esprit même moral. Le salaire c'est bon, mais surtout le salaire après ils ont même manœuvre mais même la chaîne minée sur la télé 50 la chaîne Joseph Kabila Kabang ancien président trop mais
bazali la pe côté salaire et là que ça na beti bongo na lobité que Congo température ba to comprendre ce peut m'arrêter à mouké pour ba TV au pays na ba température na ba bloc au de ça la pe tous à autos à don naza on a pour na bino. Vraiment Julien Boutalata loza pour na biso et Julien Boutalata loza combattant ya presse. Et ngana yebi bitumba nyonso komba nyonso ezalaka na objectif nango ezalaka pona ko atteindre but moro précis na bitumba nyonso bozo bunda na yebite paramba bitumba ngo ba point nini pena o ezaki essentiel to ezaka essentiel na lead et surtout na domaine na biso ya média. En tout cas, quand on a remercié la biso, un grand merci à maman pasteur charmante Maswaku, merci beaucoup na Belgique. Et na France, na Pessimbo Tebongo, na Julie Kionga, merci beaucoup na yo, merci beaucoup na ma pasteur du Soussou, na Violette Dinganga, na Willy Mouchen Kodamboka. Un grand merci na Baitou Batala Rabiso, donc on a pour nous. Ok, voilà ma question c'est celle-ci. Et comment nyonso ezalaka po et aboutir na quelque chose? Comment nyonso ezalaka na objectivité na ngo? Ba lelo na monde ya biso ya média oyo. Je n'ai pas tala oza journaliste, osalaka chronique musicale, osalaka nyonso ezalié na média pour na ko informer ba nyonso balinga ko informer. Et yo personnellement, en tant que professionnel ya métier oyo. Bit na yo, to combat ya journaliste, il faut être beaucoup plus centré na anglais. Anglais ya ko information, ko luka information, ya sûr, et puis au traité yango, d'être baka na domaine na biso, na ba on a mukuse et puis au diffuser. Lutte na biso ezali, banti valeur. T'en as bien information na sûr, ezaka te ko n'est pas ba musicien. De lo yo zwinga, lobi pe kende o zwa pe na kimbanse ke kuna. Et si quand courir za te tire na ville à Kinshasa, ok, tout le monde ba konzamboka ba kotambola premier ministre atambola plus de 21 jeeps. Na pas de moko sauter qui ont mbango c'est que $80,000. Tu vois? Plus de $80,000 mais pour tamusaka premier ministre. Mutu pas abomé pas até mboka payer mon chef de gouvernement. Mais ti lelo na kisa sur na côté centre la orphelinat il y a fondation Tala le Boutalatala Kourez à la raté donc cours d'information kuna ok au talapé ba bosono évidemment on va souffrir ok au talapé côté politique kuna évolution en réseau kenene pour ba imboka ba partout ba na posa ba évolution en boka ok au talapé kuna na hôpital kuna maman et santé soins en parce que ba malade bazar ba patient ba futa ba mbongo na bango et puis soins na ngo frères en ok au talapé côté ba sport. Tu vois, tant au pote na bloc ou à Nyon sur côté pe la musique, au moins que ça au côté pe côté na biso, les tout vendus pe bon, tous arabes exemplaires, tu vois, naza content ma cassi, et puis na yebi que so parmi les journalistes so bazarapé, na moi tout droit na côté en 100% et ça paye yo, donc je témoin, merci, parce que au présenter émission au calme et puis présentable, ils ont été grosse à l'émission, bras cassés, ma talata na miso, on tout ça ils ont quand étiqueté. Donc, nous sommes englobés dans le quartier. Présentateur, il faut l'exemplaire. Il y a des chemise à la grifting, à la chemise comme africain. Bien propre là. Non seulement propre, mais présentable. Chemise rose au tobocano et banigno. Au préparé, paye le connu au sol. Et ça a été que non, tu imagines que la belle tuba, côté ça, tout n'angana, parce que Bata la biso ba ka biso pe maïle fa l'équipe biso pe na niveau évidemment l'équipe biso pe na capacité tant yo ngola que ça bon que yo zali emso nga mutuka na nango emso kaka entretien il y a 3 mois il y a mutuka muto atala biso et l'équipe va et osomba mutuka na tu vois donc TV les alba anglais belo to ko sala lango et puis la communauté congolaise di bana mboka batala biso kaka tempo na makambo ya biso ba biso et puis batala biso na ba capacité nyonso o malamu ok to la ça peut fierté ya mboka na biso oko vanda poko zo pe ba huile du Congo ils ont un message donc on peut pas dire Congo non to beto vanda pe vanda ngana na ko ba ngana par na ngana biki na bité ba ndeko musuno ba sala ngotse ngana vanda mana par ngana keti la côté la réalité na ba Congo par exemple na Kasangulu et si comme ba sala ba cercueil ba to ko la réalité ya pour na ba sala ba mais lelo au Julien Boutalata la recherche na keti na ba cimetière na keti na ko ba chef coutumier
Ils ont moins la émission, c'est-à-dire que bande ko ba so partout de monde ba libéré ba libana mboka. Ba msope ba kena la mwana. Ba msope culture pe ba la taper culture mususu. Mais tant ba balaka, tant ba pesa likasu. Ya ba rata mususu te. Important c'est que so tali ba tebe ba libana mboka. Bazar soit nga bala mbongo nyonso kana masanga boka ngisonka nyonso samba mo mingi bakoma la petite babon babanga mo ba likasu wana ba pigeon avantage à likasu ya soso ngiro banini d'être combattant de la presse tango ndeko musuku na kyo yamba Kofi Olomide okuna kyo yamba pour ba politicien ngana kyo yamba ba chef coutumier ba expliquer biso importance ya likasu na libala ezali importance non nini oyo ba benga kachibao tu vois non sur les accords par rapport à la question on a mis bien qui des combattants de la presse congolaise des combattants pour dans côté mais la politicien c'était mais na hôtel mais la personne qui ndenge mboka gouvernement ya Joseph Kabila Kabanga ancien président depuis ba osama mama moté ndeto ndeko koloba ngo toujours bon mona ki pe na telemela ki pe tango ba publier qui est pas corné inanga président Seni président provisoire non président provisoire il y a une élection si je me trompe pas c'était le jeudi 10 janvier 2019 pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout le monde a sepelé qui ngalo waza au milieu du village basaki musande salemaki et puis na yako mona ke wenzeli mete komi wenze bakulamba bamboa balambi bafufu babiloko tout bagene babiloko salima wana mabeko salama ngai moko na nyata salité c'est pas important on peut pas comprendre ngambo na prostitution même les salima même wana oui siko na ntango bato bako welela ke na ke yamba Félix na ke yamba nani oyo na ke yamba cadre moko pour parfois na kozwa poste na yamba déjà Félix Tshisekedi avec appelé le micro émission pour que à la vérité ya ancien président Joseph Kabila Kabange tolingi bangote tolingi ba Rwanda te tolingi nini te na est bato ko kufa na yamba chibala na yambi caméra na yambi bango nyonso donc j'ai compris que il na temps na yamba ki bango za pe na message o ngana pesa ki ya ki motuya mais na angle mususu na yotala ki kisa c'est commisalité et ali bypass o utaka ba Congo les vitrine est-ce que tu lera biloko nyonso utaka et puis na limité OK même Trump soka la paroi est-ce que limité wenze na ça qui les à côté c'est-à-dire na petit mais pas limité ko wenze et puis message ça qui capté merci beaucoup na bakonzi ya UDPS Jean-Marc Kabundi le vice-président de l'Assemblée nationale atala ki émission ta le combat et puis ba combat qui et puis tant ba combat qui na zonga sur wana donc mutape senga mbongo te mutasa c'est-à-dire que il faut savoir créer tu vois ndima ina be énergie na caméra même ata maya sachet to mela ki na nzela ya kumela mais pesa que formation motu chile botalatala en dépit ya mambo tsoloba osali musala ba pesu ata lo meya tende ba lobaka et puis omoni ki musala ngo sala ozongi lisusu wana et puis po olobelango lisusu oui là ce sont des valeurs mais les locaux tout le monde dirait il y a beaucoup plus d'anti-valeurs et se trôner mingi par rapport à Moussa. Pour faire tout ce que vous avez dit, il faut avoir nos visionnaires. Mais les locaux, tout le monde, on dirait que perdre ma vision. Il y a un anti-valeur et belé dans Katia Moussa. On le bosse avec l'interview, le chef d'État, Vital Kamere. Et ça qui par rapport à la vision aux acquis. Mais les locaux, tout le bakara biso, dans le domaine de biso, tout ça sur Moussa la tepo. Au commissaire, au faire véhiculer message mais plutôt au sa musala po na comme pire master, na comme pire petit, na comme pire chéri, ya musicien songolo, ya jine botala tala, ya mutu moko pakala. On a peignon sur on pesa kana kati ya ba éthique to moi tout comme qu'on dit banda, donc c'est ce sentiment professionnel. Moi merci beaucoup la question là yo, que je suis très satisfait. Merci vraiment. Donc c'est long que ça vous flatte. Félicitations. Moi je pense que ceux qui déjà dans le Cameroun, même dans l'amour vrai, en relation à vie amoureuse, même dans la camaraderie, dans la famille, dans Moussala, sur côté de la flatterie au BBC au Tenamsi. Ndenge tozayi koyoka ki basali na nzambe musoza aka professeur Zweli à l'obakasa ka makamnyoso ça va miracle mais yé ba BBC asenga mbongo te. Le jour kaka akomeka kosenga mbongo molimo seni ekimaki ala ngalo banoni musala bien sûr to sala mpona lukambongo pour que to vivre parce que ma famille bana bazali et puis biso mon pour que to ça la paix bien tu vois attention pour la mera tama maibo excusez-moi
Et puis pour nous se déplacer, il y a des places, il y a des places, il faut carburant. Pourquoi ça n'a pas de temps là? Moi, il bien que tout ça là, bon, mais tout ça là, vraiment t'es pour na, pour ça tu as déjà intérêt premièrement complexe et côté. Pour un niveau, tout le monde on a des musiciens à biso. Ma chroniqueur, nous sommes à TV, nous sommes au Baolanda pour l'intérêt. Même la politique, il y a aussi ma touche. Et moi, je pense que TV et la radio, ce qui est déjà radio et côté la batouti, na taxi, ba yo boss côté, ma police batala biso, o ka emete, a bengité, prête pas talo ma comprendre que moi non ça musa malam, petit au grand frère au monsieur ça musa malam. Musa malam mo bola musenga ba esenga ba avocat. Bola moto komika kangoka na papier omiche singala kingo kufi to bakuti okufi mo komika la vérité vérité to komia na likasa ato komia na SMS otinela ka mutu moko esili na okosote omona ngela bona parla nango banoni kokuta na bakonzeza synonyme ya gagner te tu vois ya synonyme pour gagner peut vite parce que soit eza yango nga na part nga na koloba ke naza fier ko bana na président de la République ti na bateau bateka bateau bazalaka ona kendo ya bamona marché de bateau bakomba na liberté na yambi bakonzi yango te nemte ngote mongelo que ça asko bongo parfois saute opportunité mona ba pomper ba capacité notre savoir faire notre maquiller tout aller tout comme branchement tout comme yo moko pe comme ba branchement musu pe ya kambo bo ina opé tu vois au monde qui a tenu bateau ba okendelo ce qui peut travailler na bango lobby et s'il sanga pe makasi même te sozo pas moi makasi auto c'est exemple moi que ya bandeko na biso ba molier ba les airs tu vois ba ça musa makasi ba confrère na biso moment ki tango ba kota ki na politique le olingo lingate ta ba muso ba molier azawapi dans le but que ba osa musa mabeto ba sali mabe mais ba réalité ba kuti kuna ba kuti comme siko ke comme bo s'adapter nango ndeto mona ki ndeko Basile ala oganga na ba émission na bakala to lona to sala boy gouvernement makambe sommet tango kaka koti na politique no kangana nate soso comme exemple PK ya yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il pas avec koloba même na miko na biso batala lelo to lingi susute ba Rwanda te ba nini te banani te metala lelo soit disant ndenge to ka ki bato IDPS bazalo bake Roberto azali étranger ndé bato IDPS ba vidéo azali tu vois lelo ba quoi lelo ça comprendre là que ça qui journaliste à milieu du village les a quoi ndenge toyo kaka na bité que ça bongo parce que surtout to kota angle na parenthèse mususu musa nzamba ko sa politique te mais le but peut que journaliste a sa politique mais ndeti na part nanga na kolinga vraiment te que ça que na musa ne na sala na banda kaka kuluka ko kanga na mutu mona ndenge makasi poso kamande makasi mon grand frère Emmanuel na PCP Mbote Sikaza yaza bongo coordonnateur et pas Argentine Mbaka Ngobila. J'ai des amis Manzela ata gouverneur de la Kinshasa, mon ami Exodus Lemba depuis Belgique. Donc oncle Naïm Ngobila au moins qui parti zali surtout que kuna mutazana maindo mena budget ozomona kuna Monvier Nimba Pele avec pe mwana poto au kayak vrai commandant atiki couvert commandant atiki poto aye surtout que kuna atuma tubwana kuna na bako bazali tu vois même na Kinshasa surtout que ba musicien ndenge ba confrère ba concert musuba kozala ba attaché de presse ba musicien ils ont ka kenga za ba vision nga on sala so lobby na on sala pe na ba politicien to ba musicien ils ont problème je ne botala tala au lobby bamisusu baza attaché de presse ya ba homme politique bamisusu baza attaché de presse ya ba homme culturel ba musicien ceux qui le lot parce que nabi ko travailler pour ba musicien belé n'habité mais qu'est-ce qui a fait que parcours na ko travailler ba musicien n'a pas sonné d'alarme dans sens né ndenge zaki boso ah ko nani botala tala afingeli ko to faire Rotanga Bakombo, ils ont posé la question. Et je n'ai pas la liberté de l'expression. Liberté n'a pas principe. Oui, n'a pas principe, évidemment. Je n'ai pas la coutu à finir les faire, falipo, et quand tout le monde a tambola na moana, ezaraé. Mais tam sous Hollande la paix, na fond ya makambo. Tam sous na exemple, na téléphone je n'ai pas la conversation moroté. Il y a une affaire pour afinga fali. Nyonso wana. Ils ont rappelé kaka na cadre kaka ya koluka ko se faire grand ba avec notre ngapena sur rapena batu bo ngapena za rapena batu bo. Je t'avais bien dit que la question posée nation Nathalie bien question posée nga et que le père na question auto posée nga avant que opposer oyoyo complexe eza malamu na vie parce que nga lelo so même na ndema bête si réellement
Kofi Olomide ba fait recherche de poule ba Fally Ipupa ba Wazé ko bana et baza ba grand artiste na ba dimension moko eza complexité c'est-à-dire ba dimension moko boye oyoyo na éviter biso peut utiliser ngo mabe si réellement Kofi Olomide me considère je comprends surtout la vision nga OK les loso na commis non seulement attaché de presse qui na commis proche même ya Ferré proche ya Kofi proche ya Wazé ko ya nani na bakana na implice makasi à part non na relation tu vois parce que mon babato batambo na monde babato basali mama nene et puis bazala na avantage est-ce que bike bandeko bisonyo sonde tout ça na ko bacha bisonyo so parce que na part nga tout le monde ta ko ba kayo parce que le monde a botalata la le bela pour mon tel parce que et puis écoute na ko bakte lomo depuis écoute na ya na internet ndé na yamba kusu ba leader en mais parce que ba leader en nyonso na yamba bango na Kinshasa y compris na Papa Wemba na yebike na koki ko lobake na mi ko sate na koki ko lobake na za journaliste ya Suka o ya mbi Papa Wemba avant que Côte d'Ivoire donc au moins il a yambi plus de 9 fois au moins que Moussala tango sala ma général des fois ya première moto yambi général des forces c'est le combattant de la presse congolaise Boutala tala lelo avec sa capacité à travailler mais ceux qui n'étaient déjà des forces c'est mauvais OK donc avant tout ça l'émission bah tu étais faire ça la table puis ngana na kati ya ndako général des fois non ngana fan na Boutala tala tika tout ça na yo na tout ça je comprends ça dit que Moussala ndem te komisaka moto place wana bango pe ni bazana batala ka pe biso alors ça peine besoin yoko mappé dans les attaché de presse alors taper botata comme attaché de presse mais alors la carte il me soit fada benga pe to benga mutu mususu bo travailler na ye mais alors tas que mutu aza de apemele so kaza moi so mobile confrère na yo ba confrère na biso mais akomutu mbayo OK kuna te ya bo makao déjà il pas kabosé abo makao déjà pas JDT tu vois au lingo ngate par mesure de prudence c'est pas lui frère na epela par na pas même raison que ça je n'aime tala oyo ça l'émission na des fois habiter botika na zarafan na c'est pas la façon na ça musala bien mo yebi oui musali émission na musali émission non ça dit tango ya malikola car oui tala lelo botala tala lelo donc musali émission après émission oui après émission relation peut se créer soit et c'est créama et puis tout monde en a été bon monde en a été relation travail et mon ta komelanga travail net ina ko pesa exemple mo bo ngana de vue to yebani anabi ke non wana za grand frère nga par rapport à musala pe mais que non ko vanda ko staffer de salem mananote mais est-ce que tant to komi ko vanda ko staffer après musala ko sola après musala et lobe mo na za placement que non ah ko tunde nga j'ai botala la journaliste moké na une information sur non pesa me po na vanda na ye oui évidemment que ba mona pita mususu journaliste moko chroniqueuse au travail mais c'est moko puis demain je te mets à crier tout que non azam mission moké tout wa mission boy baza boy par rapport ya ye yo lobani eza dû ya bazel to dû ya confiance sur ba pesa que pour ça ah na yebi je botala na yebi façon na travailler pour na za fan na ye ils ont un petit peu na zel wana ke lobby pe hotel matu pe lokwa ipa lokwa ke no te na bijina ipo ke non azam mission muke je n'ai pas journaliste moko muke non journaliste muke na journaliste mena nazarata ndetingana na vandia boy na yeke ndeto vandia et un bâtiment soit découvrir à travers on a remercié qui parce que vous avez fan là ne me dis pas Jacqueline Dala un bâtiment soit bataille Jacqueline Dala bazapé bataille Zakari bazapé bataille Botata bazapé bataille Matika son bazapé bataille Mike Lokamba bazapé mais soit bataille place soit bataille évangile c'est long tout bien affilié à la zone bêta tu vois mais sans que bien affilié dans la zone bêta on a beau il bateau azate to confirmer la coste JDT montrera quand même on est complexe et pesa de cambo éducation à moto c'est quoi on va dire ba bien oyoza ngota mamokola que ça on a TVT bile bon match ba TV OK Dubaï a pas Dubaï ba agence à Dubaï ça on va ça va pister 750 c'est fait dans 4 avions tu vois c'est le fait non ils ont ma bête comme ça non c'est fait pour expliquer pe batuna yo option so moni monde biso ndenge Kevin le Ketchola barabota ta la vie na se kendabo et yo boya ngo ndé tolinga musomo Motiès Gavulo ba on ça peut ba bande pour biso tu vois on va expliquer dans autre vidéo que vous postez que Kenda qui libère ma ambiance mais quand on a passé une autre défi tant que yo ke Dubaï eza pona sengo na yo eza pona ba vision na yo mais ndo bateke pona yo nete so so pa ya pende de mo pena bande ko pe ba komi pe na poto avant les combattants de la presse congolaise Boutalata Atale ndo bateke ba leki Ken Piana ndo bateke ba leki Freddy Akimpe tu vois ndo bateke ba leki ba Vincent chez lui tu vois parce que on est tous ensemble mutomta na vision na yo même sona muta ke Dubaï
à ça l'affaire à quoi il naïe et simbité maintenant tu n'as qu'une ranzela va faire maintenant kuna boue ba makala ba sac makala bina ba camion attends bon bon ngali quoi camion te mena ebika ki la liste na nombre combien de cahiers ya sac ya ki bon côté wateka combien bon kuna na kwa kinga sa wateka combien puis boue ça va tout na na marché en ligne wala to OK na nga pina sala ba copain to ke na ngona na rompenga ba ouais bon so kuna sac eza 28000 changuna 26000 mama ba ndo bwa ma puta mala moko ba yambi ba sala yango tu vois to ba sala ngomona ke okombe millionnaire na fois kongo na part na tu vois que na moto kuta matière avion ça peut ka SMS on peut complexer tout le temps mais na obité que on na sala kato on en sait que on loko nga na yebi sur sa provenance ya makambuna ngai o na zwa ko esali ki naza na mai ndi naza na mai awa boy o sai ki na iba koza na sandal mai ngolo bela ngomengi saka mai mai ezaka aiza mai kaka eza gene te yo kaso non tant que ça gene te tant bien pourquoi habitant nous doit parler en banoni la personne a fondé parenthèse pour comprendre que muto ayebi ndenga zo la kalar na abetela ngotolote on comprend muto ayebi ndenga le abetela ngotolote tel que je suis là na attend la flatter falite tant la flatter cabosete na tant la flatter confirmité mais ba musicien le ba pandi ba kotisi division na kati ya corps de presse to koloba akaboli oui c'est là tout monde tozo vivant et souvenir par exemple petit biso a de quoi toza plus na bandal a au mona et na clan moko ya bato moko ba sara plus émission côté ya bata fali bazala et puis et na clan moko ba sara mingi émission côté bato affaire bazala donc déjà je n'ai pas talata lokola star émission côté bata fali. C'est exemple, exemple. Oui, non, c'est exemple parce que nous avons un plateau. Parce que nous sommes pas exemple. Ah non, exemple, nous avons un plateau et à sa émission, tout est exact. C'est exemple dans le côté à Batafali Baza, côté à jeunesse où la mingi fali bazalaka. Mais l'autre de côté nanga nzela, il y a eu peu d'amour d'amour trop fallait que ça élément déjà na komba faire c'est que ça rappelle mon affaire. Moi dans mon récoti non je pense que je pense que c'est pratiquement impossible pour la bilo bon seulement parce que mon moto a bien binana mon état d'esprit et zandé mon faut pas différencier état d'esprit na orgueil na loba lo ko na chaque fois ça dit que état d'esprit ça on peut ça monter sur tes positions non monter sur atala au pays bokele merci beaucoup donc ça dit que na ko peut ça accès dans monter pour année exemple yo bi mambo kota musique bat bayebi ke Karine Mokonzi na Glo Line basolola te on comprend bat bayebi ke Karine Mokonzi a fifi sur zera BTSN est-ce qu'on a fana ndako Karine Mokonzi est-ce que moi on a publié on a TV parce que c'est ma petite sœur tu vas aller tout ça non s'il te plaît allez-y hypocrisie dans le bâtiment on peut faire exemple natal sonde mo kile 50 je vous en prie moto asengaka moto azana na esprit ya paix moto azana na esprit ya maturité moto azana na esprit ya komikitisa asala un succès makasité preuve année exemple typique premier ministre le plus pauvre c'est Patrick Semelu Lumumba le premier ministre le plus pauvre Patrick Semelu Lumumba mais les akufa pauvre par rapport à ministre mais premier ministre le plus riche au balimbo ya mboka na lobaka yango matata ponyo alimbo mboka na ko sakana te mais historiquement les premiers ministres au batanga au ba célébaka ezalo parla na ngalo banoni ah yo na mbinga o inde makanisi no tongo yo yaki elo ali boso to le boso TV na c'est que on a la boyaki polémique tout ça la masolo mo eza correct pourquoi n'est-ce que bon mais yo ebi ke za ba quand même so baba ya tuna ye mo to ebi so ba journaliste to l'invité tuna nga boy parlant na on t'a ce que dans Sarana Karine Mokonzi to Stefan Aye a pesi bambote sikaza tu vois mais na tikalo publicité so na ngi pelinga sa ba live nenda sa roman na kena sima caméra tu vois ningo ba teke pour que na créer charisme te pour na mi pesa position parce que Karine a na position ya bato OK so ba moni na ye mutu na biso so ba moni yo na mu côté mususu ba mo côté mususu ba to ba yinyo mbala mako mais na za rappel la Glo Langi tu vois avant d'après petite c'est na fifi si wa to vanda kutu boena se na batoni koko kuntu ala mon ami toni koko kuntu ala donc to vanda beso nous parlons il faut ko ba ko apaiser et c'est quand ba li sanga faut te sanga te ko salema apport na eza nini ki songi yebi combien de journalistes ya mibali ba konike o ba tangisa ba benga ba songi batangela ngako ba komo mususu avant qu'on a osana émission abi neti
neti na kotanga na non non yo tanga te menga na opesa babengi nga bisinga s'il te plaît babi neti tanga wana so baba master nga na olinga kate kuna respect na nga pour ça te to vana na bangisika moko neti ye koto bona kotanga ta ba chaîne o continue kaka neti bon ça là kasi bat bo comprendre que eza ye botanga no ko neti Vincent tu lui to séparer makasi mais na regretter a comme ko neti Frank Stemma to séparer makasi mais a comme ko ça yendenga zaka mayele est-ce que te permettre pena nani afinga mutubo nyoso on dans ba tele biso ozaki pacifique ozaki na Karine Mokonzi ozaki pacifique onda ko linga ta sala vidéo na komba ba avec tout le respect que je vous dois avec tout le respect na ba invité sur ba tele biso partout dans le monde ba to tangia ba master nanga ils ont pas trahir Mike Lukamba place nga na zana hotel melango boyango peu importe la réalité les cas na kata c'est soit trahir Matika Songo Kaskas mon ami na hotel melango Adam Suluzolo mondele la biso ya presse modéro de la presse Feli Akimbe au moins ba kombo na pesa bango ba Kelpiana ba Jires Malele bango tout ba bibi kapi mana non mon ngani na vandia bango tout tas ko na gérant o bisanga que le combattant de la presse o bisanga que le combattant de la presse de la vandia na zangi ba argument so to no so na te c'est-à-dire que nazo apesa ngo tas ko ba leki na biso ya basi de basala musa na pa mena cheko la kuta kena na ska bien na ye tu vois au mona keza et la xanine ko va na batu mabe moza mutu mabe tu vois, on a place au P que mais quelque part, Bible, livre sacré aux chrétiens, et lui sortez au milieu des babi que soyez à côté de babi babi sortez au milieu des de la vanne ba camarade nanga nyonso ememenga mabete mais et ko kipe ko influencer pe bato pe batala ko na musika botala ta ando ana c'est bon mais nanga e ko influencer ngate parce que je suis pas complexé nga so na vandi place esengi bière na mela bière na bilu ne limite na mela bière so na be koki ata fait tango to place ango to kabona 5 heures so na bika nombre nanga wana koki le il faudrait qu'on se le dise je ne botala tous les mots quand je dis mots mots dans le sens il y a mot 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 dans il y a mot de tête mot dans ma camion c'est ma B aujourd'hui tous les mots quand on parle de tous les mots dans les médias et ça rôde tout autour ya komba ba Karine Mokonzi wana et ça rôde tout autour ya komba ba Fifi Siwa oka banani or au départ bazalaka ba modèle ba référence et surtout pour na ba fille ya sikaba qui na kati ya noble métier na biso to sala ka jina botana pour l'évangile c'est là yo nangwa biso ke Karine Mokonzi sa musama na sa musane regardez ba tete ka sa musama gloire ba sa musala bazaka yemo te bazaka mabele zo mo tanga ma Fifi Siwa bazaba grâce te mo petite sœur nanga bango to au réagissait que temps monde que non bino ba fan bino otikanga etali bino te wana Karine Mokonzi na vidéo mo sala ki wana chata discorrect vidéo mo soit zongana qui na relation na mo boye ba fan na ba sepela ki te s'il te plaît maman na lobe ou maman papa monsieur non monsieur parce que ça on va se respecter et puis la capacité sur la famille ne m'amener ezali parce que personne de vendre à maboli kambo ya relation na yende faki ilo bat musu ba barate mo likamba relation so bat mi bale ba kabwani mutu na mutazalaka na lolengi na yende ni abetela liso l'évangile selon mutu na mutu na mokito vivre lokola la Bible Matthieu loba selon ye Jean loba selon jamais li kaboya ya Matthieu le la kisaki ngai so na ki loba o anga kotana batu na ngape baza ba yo kelanga o pe no tongo sebe komi poto batu ko ba se kabiso za nini ota bango lobi bazala ki boye le loba comme ko finga do prévaner soki bango basala ki bongo na préférer bien que ata yo moko soko sali annonce des annonces au sali bablo tout par rapport à si on mais comme ça passe un message à paix au sali ango mais on préfère te vendre à pour na makambo qui relation puis comme ça la que dans relation si la moko tikala ka toujours na passe on aventure te ata mon monsieur comme côté na comme na hypocrisie c'est ça faut que la vérité ça bon tout comme yo tika na passe tout comme imta tika na passe mais tant que na TV nous soit ko maîtriser ango mais à partir influence ya batou dès comme on le sait biloba moi la relation monsieur bébé nango et baby par rapport il y a temps il s'engler qu'à 2 minutes surtout 6 mois 2 ans 5 ans on a besoin arrêter même soit après 6e année tout comme temps sous bien qui avant tout comme beaucoup tika la peine à bon terme mais ce qu'on vu que entourage
oyo bazalaki pembeni na yo ba konza monde ya sali yo boye yo pe ke na autant osena ngo obebisi na nyonso na confiance ma moto et puis ebebisi le susu auto ba CV sur le plan judiciaire ba casier judiciaire et bébé moni yete aswana kana na ba ex na ya basi to ya mibali tu vois donc trop de yango et bébé ça la PCV on a ndenge mabete et on a sens on a préféré vraiment te tokota biso na ba angle wana mais na sens kana ngana banoke ndetinga na pesa kana nga accepter atanga na ba chaîne nga so na zana batu na na travailler na ba on so na kika ba bengi par exemple o tourner na nan exemple na o tourner na pesa exemple na alende exemple na bité za bon pas finga Ivipan na ole sa vidéo on a teno na alende la mona nga mo ba itite bon alende le kutu songi te ba ko cha bango bongo ba ko cha na bango bongo o ta mutate titona bujine mutala tala c'est ça mutu mo pa na ba te biso na so mitu ça mais to nganga ndo mi pesa ka ndi ba fale to nganga to finga na kate to nganga te to sala makamusu te ke poza la kake to nganga pona wela ba vie et puis ba batala biso ba tout ça biso pe mitu er moko tu vois batala biso wasus batut sa biso Hollandais boisin en relation Julien Botalatala a sola rapena ngai a zappé a changé nepé mot de passe et na combo ya chaîne ya Facebook to ya YouTube pour ba commentaire moment ba commentaire batala biso partout pour ngeb sa bino susu vomi botala ka ba propos tenu invité na internet ngaza naza mbiaka na internet na yebi o to sa eza ba benga ngo audiovisuel tango to ke no chat to ba benga comme la presse écrite. Michel a dit lui à ça. Tu vois, il faut le titre moi ko attirer bateau. Mais batala biso botala même titre traité pour titre ba cha on est bien noté mais botala ba propos tenir invité. Il y a un monde asuka émission ba journaliste ba kaneti. Ba propos tenir émission est-ce que on est invité. Nous avons engagé toujours invité. Donc batala o nga na oloba. Et puis batala ba commentaire même qui était pour ba commentaire to ko ça la faire na mutu moko boy exemple. Ou soit est perturbé. Atika na haine. Oh voilà. Tu vois? Surtout ça. Ou soit tu causes en relation moko boy et si là nango. Mais mutu ana atika na haine. Mais mutu ana yebi botalatala. Ayebi ke botalatala za na cicatrice ana di beaucoup. Ayebi ke botalatala mutu nete ngambe kena mo boy. Ayebi ke botalatala ozo comprendre ko ya maman na asundola ye. Ko sundoleza langage entre guillemets oui. Ya on a sonor ba en général. Au monde a ok na on maman na ba commentaire papa et puis na mutu muso a découvrir yo mbala moko pour na ya moni c'est comme si ils s'abandonnent. Ils appellent quand maman na éduquer pe maman place et puis na lancer maman message à batala sur la mi ba commentaire te pour ba commentaire za la mingi hypocrisie et hypocrisie za la bon pourquoi parce que mutu muso a koki ko sala bon ayebi yo yazo na ko ba ke aende ko sala compte à rendre o muso na misu mi ba na ndenge pe spiritualité a qui a koki azio te. En tout cas ça a raison. On comprend. Na ndai vidéo mona ça qui mutu ma commune c'est journaliste ndeni o ba la papa batawa journaliste mais ngamona landi vidéo wana place na habité à 30 secondes non parce que l'autre moi je pense tout ça la émission boinga na salle émission pour que on appelle confirme sur ngape lobby pays na ibisi ba tout partout le monde ngape na ya bonne émission. Merci beaucoup. OK ngape na ya bonne émission parce que moi la réciprocité dans ces pays makado bref na mukuse to me ko sala ka bolamu émission au batali sur partout le monde soki etalami kaka ataka 20 vies à Pamba gloire à Jésus là. Mais na bisi so etalami ka 20 vues ils allaient déjà partager par rapport à contenu émission là c'est un message à capter donc to linga musa na biso koleka nyonso ba biloko ba diabolisation les ezalaka nango mabene epike musique na seke na bo yo poko sa no pende mususu mais bande ko musu pe ba sa musala belé o ke na ndeka internet mais ba ole la on a ba angle mususu et ça qui est important que ne paye c'est so que paye c'est gloire à Jésus yo sanga ndeti par exemple ba baza pe minorité ba c'est de c'est là bango mais c'est quoi ba c'est de kota kofi ba c'est de kota maïkala ba kota frère Patrice et rêver que c'était moko Shadrack Marayula nanga kuna bossa na poana et to meko benga consort moko mo travailler na médecin moko et tabi que non mikolo ba petit sibiso to ça la émission je n'ai pas la okenda ki peni c'est exemple il a fallu comme étant journaliste ou comme kuna fallait appeler sur ordre que non voilà mikolo ko ça la émission té so ça bi ko ça émission té ezana angle ya ndenge ya orchestre de zappé na ndenge ya yumo ko na ndenge libanda nga avant na ozong so réponse ngo ya ngona ozong selo nazala kina confrère nanga Isaac Mai ba yebi c'est bon ba yebi té akata kovo arabar ba pembe asara na chaîne
grosse caisse ces émissions à Marius Munga parmi ba epé ba sala musala malamu faut qu'on dit marabato moto yo na annonce na yo ndimi et ngo bato comme singa lolendo na no kiti sorte parce que yo présent na implice oyo même na bato boaka opé ba soutenir penga comme takoka na mokila zate na ndima Marius Munga natala bandeko to ba sala musala ba popo mukelenge ba grand prêtre na biso bango wana biso to comme mona c'est comme son de biso donc bref Isaac Mayabi a travaillé na Kofi Olomide comme attaché de presse, a travaillé sur na papa au monde 4 ans. Maintenant nga open na tikalo yemate. Attaché de presse. Les ana musa na on signer papier, on signer ba contrat mais so OK na TV wana bato yo bienaki wana. Qui n'est pas Fali, qui n'est pas Kabosé, qui n'est pas Kofi, qui n'est pas Montana général de feu. Ceux qui ont tout fois attaché de presse à terre général de défense des années les combattants pour Kobanda na ye moko de fois fan 0 na lobby on a TV et puis Montana Kamenga petit na ye mutunanga lisusu ya ndaku même te sozo kompana ndaku mana ndenge jamais au monde on a TV Montana yango wana fali mutunanga mutunanga ça dit que ton a bandi média il faut qu'on ba bosolo ton a bandi média vana za na média na za nga za tumena whisky na Kofi fenanga ton ba vie même Montana Kamenga za mutunanga ti Kofi pas za fenanga on te baba tunanga maintenant on va que mutunanga na ndeke ba rando nyonso ya Montana Kamengela kama te ngai ta na bandi avant na ba TV na za te kabilamba na sa maison d'habillement na bypass la liberté parcelle kangamana abeti masikini bilamba no te ka ba blouson ba kuirite ke ba grifte monde za ba jile talinga beta conseil mo ba connaît kangami elandana na go benga so de l'homme lopo ya ndé tana ba kola o bo beta na fikini na kepe clis mo so chef d'orchestre ndeti moni générique waze quoi oh ici oh là ici donc bilamba na beti CTP na lobby yango tu vois à l'époque au monde qui se comme Montana quand même va être en sorte tourner to banda ba boulot oh artiste ndé ni botala tala mais banda ka musala mbala moko ozo comprendre ba Rio de Janeiro banani ba tout temps na bi mutu na bi te ke mutu na ndendo ngo ba ke pour nous attacher de presse ya mutu yesenga kaka te il faut obanda kolanda nyonso na pona sima ngo makimeza la marque peta bosa musala na street pesa ba or les aliments ngata na attacher de presse mutu ayebi ke na za na angle tala lelo nanga ngo bateke na chaîne nanga na publier sous son za attacher peta presse à Kofi na publier les ana faire ya jibe onia non grâce ça aux émissions jibe onia titre mo boye non bande éthique donc on est na vendre na bande sur César au long de tes états d'esprit voilà so qui nazali na attaché de presse ya mutu au mekika ko bisanga que par exemple naza ya Bilkington au mekika bisanga que o kende pas sérieuté non et biso toujours en mikando tout ça qui pe lo que ça pe mingi bon eza la plupart à mi ba les belles complexes mon même soit vanda ki atala ya kitena TV atala na bo sani ke loko côté ces places ils ont comme ça né tant ando que ndei fasi ke rita za ki te ba kabose ba za ki te ba ngonyo na ba ko film na ba faire na ba papa me ba za ki na carrière na ndo sala na ndenge na ça qui na comme bien que air moko pe na ba invité tout comme rappelle que o be nga pe invité direct bi lokwa no bo solo la te ayebo ayibote a charisme o utiliser pe mutu comme porte ça no so boy tant pis non c'est ma émission basée ba invité basée nakoyamba musicien nakobeta lisolo musicien wana par rapport à actualité et donc attendre ça actualité il y a Glo Lang na faire Richard de Poule kapa mabenga na vana bana la faire Richard de Poule on au grand jamais et puis on grand jamais Glo Lang mais tant ça que Glo Lang bakangi ba informer nga na information et pas petite sœur nga gros bébé de la presse j'ai maï belé tant à ebisinga on éthique journalistique na scène na bengi pe batu na bu o aza na gombe na démarrer mutu kana na kiti na gombe na ndi na se présenter na ba carte nanga que presse va vite a za ngo tende tant que kalamu na mona kalamu ndo monaki na sala ki ba na botola ki ba actualité na maboko Então só como como que na suka pour le monde être consommé déjà minute belle mais nous aussi prochainement il y a que ba benga que notre ça nous sous prochain numéro et tout comme na suka on répond à question et puis au PC message na yo ya suka mais c'est en cas la place mais c'est pas si là en tout cas et je ne pense pas que c'est pas si là mais c'est pas si il peut comme c'est mon père calapé c'est assez la raté
Missa c'est la pour œuvre na itikala ka Missa matembele pe basala rati on n'a jamais na kolo ba moté Missa matembele la stratégie ça Missa ni matembele pour gâteau vivant style le bâtiment sous attendez Kofi Aza patron musique congolaise dans la scène message maintenant mutu muso abika gâteau vivant au PC exemple gâteau vivant na PC exemple très Aza Missa ya kala très riche Aza Missa kala ba doit kala par rapport à zo ka te pour ba yo kabina filé c'est que maintenant mutu muso a préféré c'est que ce journaliste a sali analyse avec que non gâteau vivant ça Missa kala c'est que yende aibi musalate message na suka jina botalatala donc on a retenir que Missa matembela zakate soko bengi Missa matembela c'est que journaliste pas kala zakate c'est que nous a soit na katso pété d'autres nga pele la vendeur na mona na pe soutenir la TV na bi ke to otala biso biso akenda po ba ya ko critiquer ba bi asila tena ko bilipunga na ba éviter que MSU à part caméra oui na créer des balolengi na nga ya olele le kikutuke na za attaché des presse hérité to affaire to Kofi to afali to akabose yango zo mona lwa na yebi lolengi na nga ya ozo la montre na nga yango moni moyen na ça n'importe quoi na TV ezate moi epela na sa position mutu ezate na banda musana na ba benga na répétition mo côté parce que exemple typique na quartier de Tekuna ata Kofi Olomide za masa na ngaite mais nana directeur à Kofi Central Edi Diora Edi Lampanter mon ami tu vois to que la maison mère nazana batu na pekuna bazé bien surtout que la BCBG ko beta ku liso te pour Rogenga no ça fait ba numéro ba mission boza boye bana ba moto banga pour relation moto on dit na BCBG ata na mpona zo image à répétition ata na zo jiba ata na zo jibete la ça numéro moto nazana moto yana si ça pour Rogenga na mama ya Rogenga na mama biso ba camarade na niveau moko ndimate bande ko fo ba leki ya ngando febe na Deborah ba camarade ba tanti botalata ba bibishi na banane au moins que degré à famille ozo point to ke sous to mona ke to ke kota le kechu ngai na zali de camarade ya oncle na ya leke mama na zali nga oncle na ye to ke kota manike azali camarade ya bibishi botalata ozo comprendre mais yango tele mto ngana c'est quoi to yeba ni na ndenge ba fan au moins de to ngana yebi ngana mona love ya manike na babia ndonga shokoro mais ba tebele ba vande ba mona ngote ngana mona de babia abeta manike de to peksa bitumba ça dit dans les biens au moins que tu connais dans la TV tout la qui famille pour l'internet et le ça ces années colla qui ça influence ou c'est comme si ils avaient besoin flatter mais il y a un monde de musiciens bateau si réellement bateau bazar rappeler ils a fait des messages dans souko si réellement bateau bazar rappeler faire cher pour défendre au numéro que tu rendre pour faire na niveau affaire à kobenga Willy et Toka pesa gilet botata là Mercedes sona zarana ngona eza mukendenga nyoka manango pas les yeux pas na mapes moko buya embouillage bo pesa ekara jeep mbala moko ya ben mbala moko pour na faire eza par téléphone voire même coup tout temps ba misa ba kangisa biso ba misa ba mbona wala poster za ka ba fan na bango et là que soto utiliser ka ba misien na biso na ninga malamu mais ngape msusu ba petite sœur na biso to na bango na TV ou ba osala ka ba buzz ya mabete pour mutu na mutu so asomba da talon na ninga buzz na eza mabete na obite ki na ba osape musala mabe mais si réellement ba utiliser ka Kofi Olomide faire wata ka bo se ba tutu ba Kofi Olomide baza ba proche ba ami ba boshab OK bande ko na biso pe ba moni pe non azako sabe émission ba konifwati mais les loyo grâce à moi comment servir pe mai na sénat na assemblée nationale grâce à nani ya Kofi Olomide to affaire to afali papa au moins la place ngana raisonner donc ça dit que botalata kenda asila mais M super botalata là attaché de presse ya gouverneur ya matricule à l'état matricule à l'état OK ba na ngai ata na kufi siko na tension na poison na makamunios na volonté nzambe mais matricule pe etikani bana ba botata kenda pete akena ni ba Congo akomo travailler na gouverneur ba Congo o mote yo lobi pe lolo ko de none pe mutuka ba 5 ko $3,000 ngana ko benga pe mamona port allo wana kare ya gouv na sala ko intervention botala mais to so non que na créer rando pour que na kota kasho et puis siko na isabino ba ndeni bolo sa makelele bo sala la makeye na Kofi na fali na faire na kabosi na wazuka basa l'intervention et puis bango pe ba osala l'intervention pour ba somande ba buzz pour ba zoper ba impact on se comprend le qu'on des pour ba zoper impact ça que intel mutani ça que mais en réalité na kati wana boye mbongo pa ça que $3,000 pe to $10,000 pe ça qui na monter mais boye pe akoko pe ça pe $10,000 pour que na changer pe ba téléphone nga loko na sel nango de on a sel nango 1 mois de 2 ans on a sel 1 mois et demi ou pe na sel on est na sel nango 3 mois donc il a que ça qui na ko zo pe merci beaucoup Botalatala le temps nous fait défaut et l'invité va salutation ba tonios ba mono pe kala et puis ba mono sous lilo na Congo température et puis ba tala ka déjà et ba mono sous à travers émission où il y a
serviteur à Bango Jeffer Mikwete. Merci beaucoup, Jeffer. On a fait Sambote na Jolie Maya la Massangwa Foire. Jolie Maya la Massangwa Foire, merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup na Titi de Bundes, merci beaucoup na Moïse Sabiti. Merci beaucoup na Maman Pasteur. Non, merci beaucoup na Maman Pasteur charmante Maswaku. Merci beaucoup Nayo. Moi na Belgique il y a Tongo Violette Dinganga. En tout cas, merci beaucoup Nayo. Violette Dinganga, merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup na Yemoto Babengi na kombo ya Julie Kionga. Julie Kionga, en tout cas, mon ami artiste Roblex Muscador, na Madame Nabiso, la patronne, au Bisso Tokende Kobala. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, depuis Paris, merci beaucoup na Batutu Balingaka, les combattants de la presse congolaise, mon ami Exodus Selemba. Bientôt là, c'est-à-dire que moi, Nabiso, Madame Nabiso, Bote Nabiso, ma passe. Merci beaucoup. Natanga ipoye azana Belgique, azape na Paris. Na pesa Bote na Bahami d'avance na ngai, bazara mingi na poto. Bahami d'avance na Bahami na poto. Pour famille, moi, otanga bango za te pour bon, na pesa pe papa Botalatala. Ici kaza di bana mboka na poto mbote, papa Boti Botalatala, maman nanga. Na PCP Mbote et puis na PC Mbote na ami d'avance na Christelle Kumbo. Kressou, il n'est pas au Tikobala, na poto. Yannick Boyaka, il n'est pas à Libanda, na poto. Fistolou, autrement dit Maître Tchekola, il n'est pas à la poto. Maître Bob Chimanga, il n'est pas à la poto. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Baza Témé Belé, on va battre la Bisso, et puis Baza Témé. Na Belgique, famille na Belgique, na France, na Londres, la famille États-Unis, na Pessimbo de Pena. Topesi bino nyonso mbote famille Botalatala nyonso bozali bande mboka et na bosani ote Roblex Muscador mon frère a pesi mbote en tout cas et voilà il était le la charmante Masoko salon bon oui na banya gazo ko émission za yangat tellement na suksa parce que na ma pasteur charmante Maswaku ma pasteur charmante Maswaku na suki sina odana ba sauter merci moi numéro de téléphone na mo suggestion ningi za ka toujours ba balingi ba pesa moi ba suggestion na bango inayebi ke mtu ama kasi na mambo wana maambaki wana kotisi na 243 mais il faut libanga yo nyango te libanga ça ka bien des fois vous tabi Jésus Christ kutu abeta mabanga fils de 243 ndeto ba wili mushende to mesa nango 243 84 074 84 13 plus 243 84 074 84 13. Tu es que Fabrigas Nanzembo Yambaki Monoko Beta System Fimbo, dans le bité to Beta Fimbo. Le numéro na PC Tepo, to soit na toto créé ma version, mais pour vous Baksaka, un plus na O na Yebaki Kolobate, na Bakisa, na OP Senga Bakisa, Yango Ana. Donc, merci beaucoup, les combattants de la presse congolaise. Et merci beaucoup, na Congo Température. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, les combattants de la presse. Il était les nôtres pour votre plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup. Et il y a Shadrach Marayou, il a toujours en tout cas pour il faut ça comme un faut ça la caca na botala na la qui face tu travailles penaille na tala le en tout cas Shadrach coup de chapeau cameraman à robot il faut caméra da swag taka yo la tu peut-être singa sandal mais ya bete punda na couper mais oui que na body à 15 chance na la ki lango système africain merci beaucoup Shadrach en tout cas merci beaucoup na Moussa na yo ngana yebi depuis na yebi na chinois noir de Jolie Maya na Masangwa Foire chinois noir aywa caméraman c'est pas faux visionnaire charmante Maswaku donc décision ngana na zoaki sona si solo ba fona boka ma pasteur na suka charmante Maswaku merci beaucoup ma pasteur charmante Maswaku merci beaucoup encore une fois de plus ma charmante ma pasteur charmante Maswaku je vous salue moi c'est Jeffer Mikwete un grand merci déjà à tous vous avez qui scotché pour nous rendre à travers cette émission et tout au long de l'émission tu aimes bien le Julien Boutalatala les combattants de la presse par sa manière de voir les choses de faire les choses de dire les choses et tu peux t'occuper la case invité na biso pour nous recevoir ça bon bateau nous balinga bon Congo Température un grand merci déjà à maman Mirador Ngabou présidente de l'association Mirador Paris na membre de l'association Mirador un grand merci à madame Rosette La Fleur d'Hambourg un grand merci à Richie Kapinda Petit R9 un grand merci à Igor Mitou un grand merci à Shadrach Marayou à la presse de vie grand merci à
Kenjo Christian, la régie finale. D'ici là, portez-vous très bien quand moi je vais faire mes côtés. Je vous dis merci et bye bye. Mon natie, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Apport na eza nini. Kisonge bibi combien de journalistes ya mibali ba konike o batangisa babenga ba songi batangela ngako ba komo mususu. Avant qu'on ait une émission abi neti na kotanga na non yo tanga te menga na opisa babengi nga bisinga s'il te plaît babi bano tanga wana so baba master nga na olinga kate kuna respect na nga poza te to vana na bamusika moko neti yekuto bona kotanga ta ba chaîne o continue kaka neti sala kasi bat bo comprendre que eza yebo tanga no kombo kasi neti Vincent Chibis to sepani makasi mais na regretter a comme kotamboy neti Frank Stemma to séparé makasi mais a commis au s'il te plaît les émissions na batota yendenga za kamayele est-ce que ça permettre pena nani afinga mutubo nyoso on na ba batale biso ozaki pacifique ozaki na Karine Mokonzi ozaki pacifique onda kolinga ça la vidéo na komba ba avec tout le respect que je vous dois avec tout le respect na ba invité sur batale biso partout dans le monde batotanga ba master nanga ils ont pas trahi Mike Lokamba place nga na za na hotel melanga boyango dans Arana Karine Mokonzi to Stefana ye a pesi bambote sikaza tu vois mais natika la publicité so na ngi ça ba live nenda sa romana kena sima caméra tu vois nga ba teke pour que na créer charisme te pour na pesa position parce que Karine a na position ya bato OK so ba moni na ye mutu na biso so ba moni yo na mu côté mususu ba mo côté mususu ba to ampe ba yinyo bana mako mais na za rappel na Gloro Langi tu vois avant d'après une petite sœur na fifi si wa to vanda kutu boyena se na batoni koko kuntu ala mon ami toni koko kuntu ala donc to vanda besoin de parler il faut ko ba ko apaiser et c'est quand ba lisanga faut tezanga te ko salema muto asengaka muto azaka na esprit ya paix muto azaka na esprit ya maturité muto azaka na esprit ya komikitisa asala un succès makasité preuve année exemple typique premier ministre le plus pauvre c'est Patrick Semelu Lumumba le premier ministre le plus pauvre Patrick Semelu Lumumba mais le akufa pauvre par rapport au ministre mais premier ministre le plus riche au balimbongo ya mboka na lobaka yango matata ponyo alimbongo mboka na ko sakana te mais historiquement le premier ministre au batanga o ba célébrer ezali parla na ngalo banoni ah yo na mbinga o inde makanisi no tongo yo yaki elo ali boso to le boso TV na bisa kioni o ngala boyaki polémique te tout ça la masolo mo eza correct pourquoi na ça comment mais yo ebi keza ba caméra même so baba ya tuna yemo mto ebi so ba journaliste to l'invité tuna ngabwe parla na onta so ça PPK ya yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo il pas avec koloba même na miko na biso batala lelo to lingi susu te ba Rwanda te ba nini te ba nani te metala lelo soit disant ndenge to ka ki bato IDPS bazalo bake Roberto azali étranger ndé bato IDPS ba vidéo azali tu vois lelo ba quoi metala lelo il faut comprendre là que ça qui journaliste à au milieu du village ça nous servi pour expliquer pe batunayo option so moni monde biso ndenge Kevin Lekecholo barabota ta la vie na se kendabo e yo boya ngo ngande to linga ngo somo Jess Kavulo ba on so pe ba bande ko biso tu vois on va expliquer dans autre vidéo que vous postez que Kenda qui libana ma so me ko ba na pesi une autre défi tant yo ke Dubai eza pona sengo na yo eza pona ba vision na yo mais ndo ba teke pona yo même sona moto ke Dubai à ça l'affaire à quoi il a et simbité maintenant on a kinda ranzela va faire maintenant kuna boy ba makala ba sac makala bina ba camion attends bonbon na ngali kwa camion te mena ebika ki na liste na nombre combien de cahiers ya sac ya ki bon
côté wateka kombe bon kuna na kwa kinga sa wateka kombe puis boy bon ça va tout na na marché en ligne wala to OK na nga pina sala bako pa to ke na ngona na rompo ngaba ouais bon so kuna sa keza 28000 changu na 26000 c'est na ngote pour ani exemple yo bi mambo kota musique bat bayebi ke Karim Mokonzi na Glo Lang basolola te Ropan bat bayebi ke Karim Mokonzi a fifi sur zera ba etesen est-ce qu'on a fana ndako Karim Mokonzi est-ce que moi on a publié on a TV parce que c'est ma petite sœur tu vas ni peut-être s'il te plaît allez-y hypocrisie non le matin non parce que exemple Nathalie Sondé mo qui les 50 je vous en prie Moussala bien sûr tout ça on prend dans le Cambongo pour que tout vive parce que ma famille bana bazali et puis biso mon pays pour que tout ça va bien tu vois attention pour me la tama maibo excusez-moi et puis pour nous se déplacer na ya pe place yo zali ya pe place il faut carburant oko isanga pe botalata et moi yo le binga pe non landa bien que tout ça là ngo bon mais tout ça là ngo vraiment té pour na pour surtout tu déjà intérêt premièrement complexe et côté pour un niveau tout le monde on a des musiciens à biso ma chroniqueur nous sommes à TV na Kinshasa au Baolanda pour intérêt même la politique il y a vraiment aussi ma touche et moi je pense que TV et la radio tu sais ce qui déjà radio et côté la batuti na ba taxi ba bayo ke bosko TV ba konzi batala biso o ka emete a bengite prête pas talo ma comprendre que moi non ça musa malam petit au grand frère au monsieur ça musa malam mobola musenga ba esenga ba avocat bola moto komika kangoka na papier omiche singa kingo kufi to bakuti okufi mo komika la vérité vérité to okomia na likasa ato komioka na SMS otinela ika mutu moko esili monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y'a na mo pepe asika. Ya Tobina Congo Température. Et y'a na mo pepe asika.